ekila monena pesa kinga ngumi asuwa yeteo parce que nzoto na ye pete pete lokola malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble mon amour ya kuyelu bakembisa na kati ya Paris lelo toujours ba mama mabala mais yo na kati ya Paris pinza to ali boza Tour Eiffel. Bonjour. Bonjour Gisele Umba Diamant Noir. Malobezate oh ya kuyelu na kati ya Paris to yambio atako tu mama mabala ngoza na kanda mais to yambio na Paris to zaki ne sengo séjour et l'équipe bien to comme na suka pozo kende na o déjà mais biso ba parisienne ba parisien ya kuyelu mona London azongane. Bonjour Balandia Gisele Umba Diamant Noir. Balandia Diamant Noir TV bambota trop. Na kanda to contraire na ne sengo kuto. Donc partout na kinana na ne sengo. Même si boka na psia na makama B donc sengo ezala ka mama bale belezo vanda te mais sengo le ka tout ko seka il faut ko seka ka pona moral eza bien. Donc so muta sek sa kote na vie faut soutailler donc balanda ya le vraiment ya ko la pesibino ba yenge balosa ko na bino bisika nyonso boyo ka biso lisusu et loko ezo sa passe le na société na biso mingi to telema kote na mabala parce que ce que za malamu to mona pe na bana ba beba ka donc on to lobela ngo ka toujours mais bana bazo beba to kotimba mon émission boyebi ke na Diamant Noir nde to ba mingi makambo nde na bisibino kuna oto isabino kuna na introduction ke to yamba ya kuya lupo tout na mamba mabala ndenge zokende pourquoi mabala to lobaki yango déjà to bandaki pe si jango na mona ki ba commentaire ba komi ba lobi ke non bino basi a poto boza makama mabe basi a poto bolingo bokoma ba leader politique memango na ndako donc ba lobi bokoma ko ba politicien en fait basi a poto malobi pana na utepe ko répondre na katisa na mingi balanda ko mingi pe balanda ki yango te to répondre que c'est vrai que ceux qui moi si appellent ba leader politique ils appellent bien na katanda parce que moi si so aza en tête ya ba makam zande mususu bato nde ba te batata ne loko yango ba bosana que so pesi moi si pouvoir wana za ngo besoin au mona makam ebele ko changer so moi ça linga ko ma continuer na katanda lo bazwa na yo pesa yango batato ba raisonnable ba pesa basi mais au mona moi ça so gérer bien mais au cas besoin mona que jamais comme ça moi sinon na liboso nyonso yango na mabana na bango ba problème donc ça moi si na liboso au mona makam ebele o leka bien surtout so moi c'est ko pesa charge a lingate que a décevoir yo donc makamo etambola bien mais tango yo zomona kaka ngana boss les boss mais qui boss no wana oza malheureux na kati sanko oyeba c'est ça mais tango balobi ke bino na kati bandaku bokoma koyokela ka ba mama basi a poto bayokela ba parents na bango baza na Afrique bali koyokela mibali na bango te likamne suka manga mama biso lobini likamne suka po mibali balobaki bongo bakomaki yo nanga tomonaki balobi ke loko ezosa ke mabale fanda te po basi bayokela mibali te ka koyokela ba parents na Afrique. Bon, tout ça on est allé tant au loba qui makambo ya ba qui leader na kati ndako. Moi si so aza en tête, mobile ebi que moi si na en tête ba makambo ebele, mais ça te que ça manque à respecter ça que boyoka ni bongo. Allez ti makambo ba maman ne kota po anini ke moi ça na besoin qui peut maman parce que maman zala ka maman. Donc moi ça na besoin ta maman na parce que yé mo pas za maman. Mais ce que ceux qui mobile yo ta moi ça en tête moi ça za leader na yote. Allez, ce côté moi ça luka qui peut maman ne mobali yo banomo na mabe. Ce qu'on dit ko banomo na mabe allez moi ça comme ça na mona ki tu que allez moi si peut tam so mona to comme mabe ya moto perdre parce que tant on a devant maman zaka mwana. Alors moi si pas funda devant maman ne que mobile na ngota linga te ne kuna tina ko mbonga sepela te. Allez sika ce comme moi si na maman ne ba comme na complice mosusu contre yo. Allez ce côté yo banzo comprendre on do comme si na contre bokilo na contre moi si et si que bebaka. Mais au contraire so tie moi ça gérer, allez moi ça oyeba ko ça il entre mobali na maman nanga bo moi ça ko tika jamais maman na vie donc parce que maman za maman à l'état moi ça oyeba ki yo za mobali nanga oyeba ki o za maman nanga ale oyeba ko gérer bino nyonso mi balé pe ayeba pe na bana pe bana sima et oleka nango bien saka moi si liboso o mona makamno c'est leka be pe na ndenga mutema malamu po mi bale ba congolais baza mitema mabe trop majorité nyonso te mais majorité mi bale ba congolais ba mutema mabe makasi. Mais wana ya kuya luna lobi tozolo ba makambo ya mabala eza parce que ndenge to mwa mambozo le kana poto mais yo lobi ke ba mama mibali bayoka na déjà na basi na bango tant mama na lobi likambo ye fois ke ofunda est-ce que moi ça libala akokioza na ba comportement ndenge na ke likambo na ya ndaku
à sa commission en Afrique même batuku na poto tout le monde a au courant que nanda kunaye mobile nazoyoka na été nanda kunaye mobile na gangi yaki pour maman bon est-ce que ça malam donc c'est vrai au moni na lelo na ba vie lelo parce que batu musuta musu ba ko comprendre le côté moto nyonso na vie azana beso ba yokai so ekomi ke likamande komo kimbima libando zomona ke o basi ba komo funda ba mibali non moi ça na besoin muta ayokai ana besoin sona muto a comprendre alors que maman na yo jamais au décevoir yo maman no jamais au tika yo yewe ko mati mona makamanda ko na bino ko pas maman za ngo problème ité et comme nga problème parce que to mobile o sala mabe trop moi ça comme funda ye ali mobile ko mo zo mabe ko ba bimisa makamanda ba ko secret et ça sous secret parce que muta o souffrir so muta komi oloba makambo o ya katanda ko mo loba libana parce que azo souffrir malo que so bozana relation na bino bien moi ça oloba ne makamanda parce que bo ye bandeni boko arranger bino mibale so comme bima parce que moi ça na besoin na fesa moto mo azo yoka ye o ya zo mona lokwa ke neti ya koki ko rajouter quelque chose ali yango ne koma ke moi si akomo bisa maman ne maka parce que ça a besoin moto ba lobane et c'est le côté au moni salabo mais quand maman na bi ke yo bo kilo so la na bien te ali maman na peska ba koma compte ba mibali ya bana na bango yango na mais no yebisa bino moto nyonso na mokila za na besoin aye ba ke ba yoke na moto donc so kuta so na maman neza bien parce que maman pa luaka ka bonheur ya mwana yi mais biso to landa ki po oasis la beauté naturelle pe diamant noir apesi votre timbre fiscal ya lobela pe mingi makambo ya mabala ndenge akendaki kotala ndeko oyo autokufela mwasi otolanda biso no na Paris batu nyonso bapesi mwa maloba na bango musu balobi ke mobali wana zaki na torte poto yebi mwasi azaki na mwa problème na mutu bamsu balobi teza lokuta mobali anaza mutu mabe abwakaki mwasi depuis 7e étage akwiti na C mais yozo mona ba genre ya makambo ya ndenge wana commentaire noni ko analyse ni ko sa na niti likamwa position totale kya nga analyse nga bi commentaire nga ko za 2 donc numéro 1 ezana nokie soki police ya poto batiki mobali wana libre do elaksi ba policier so ba benga banani bazana besoin ba congolais te bazana besoin ba africain te do bo pota na bo bomana na bino po baza bana tina na bino te so ba loba pena ke ba condamner mobali wana te po na makambo yela ki mwana na mwasa kufa comme na Rose ya ndenge Rose akufaki donc elakisi ke batiki biso bo bunda na makambo na bino na bino parce que ça normalité il s'agit kutu mwana zika bako landela yo ba noke ozala ki apita mwana zikaki parce que soki mo amoso na zali boma nde ba qualifier ki mo amoso na za moto esala raté maloki yo zaki pembe na moto esala raté donc yo moto no esala ka tanga so mi bwa kama yo zaki wapi soki policier atiki mo mobali wana na liberté biso to sepaté to critiquer mo amoso to baki moni zaki faute na ye azaki ne moto non elaksi ke policier aboy ko kota na problème na biso ba africain parce que ba na besoin to kitaka to sila kana mboka na bondo bino na bino bo boma na kado eza pona bongo ezake moi mobali wana za assassin ta boma mwasi na ye donc so na bina ndenga mi balé donc moi mobali wana na ndenga normal il faut ba continuer ko landela eti ba ko kanga il faut ba tirer na prison soki famille Rose eza bien il faut ba landela makambo wana bien azala ki wana o balobaka non assistant personne en danger azala ki wana soki azaki mutu esalaka te ya za mutu esalaka fala gérer situation moi mwasi wana fala yeba ki akoyi komi bwaka fala protéger ye alors ka sa mutema mabe aza assassin soki tembe so ba continuer ko tika na liberté moko so oboma mwasi musu po aza mutema mabe mais ya kuyalo obi ke tango yo lobi biso to landi se ki yo landa ki yango bien te parce que biso to tali yango makamno so ndenge mona mobali wana lobaki junior kombo na ye ce qui to loba ngo pona ba situation o eza pe na banda ko ebeli garçon ana lobi bien ke ye afandaki amoni ke moi ça zo ke bois comme na fenêtre atika ki était parce que yo lobi ke non assistance à personne à danger non makenda ki mote bomba ba koyaki parce que ton yaki pas sauver mais fiena za poids mingi nde amitiki moi ça koyi akoy ba mi balé ba koyaki mais mobali nde nzambe asali grâce ke mobala biki moi si esali ki akufa mais ba mi balé ba koyaki donc assista ki liwande zaki quand même ya fi wana mais yo le lobi ke non assista ki était donc voilà quoi aux équipes pena informé par rapport à ça que mukolo mo sana kufaki na soki chance no lobi pena na landi ngote mais na kasana soki occasion ya komona ba première vidéo tango moi ça ko eta ambulance yaki ba témoignage ya bato parce que baloba na moment wana ndesika vérité bimaka oye comme après ça sous vérité te donc na zoki vraiment occasion ya koyoka ba premier témoignage ya moment wana tango likambo ko yaki ezalaki na ba voisin balobaki ba swana ka trop balobaki il s'agit que na kansa so boteli ba première image bato ba kotala ngo na kansa ba pesa nga raison ezaki na tata mo razolobake abotola ke même ba clé
abotolaki garçon wana ba clé Rose abotolaki garçon wana ba clé parce qu'azo faire souffrir ezaki na maman moko témoignaki ke mbalebele Rose akimina na ndako neke to mo mbalo na bane ko maltraiter ye donc en tant que femme na ko linga maltraitance ande wana te na basi parce que mi balebele ba faire souffrir basi na bango ba onyokola bango mwana mosana zaki folte mi balebele tozo kutana ba ona ba mokilio na ba mboka oyo bazo ya na ba vie ya basi po ba baby c'est le quoi pe basi bele ba na maboma à l'état où yepe ezaka na Rose te azali bon basi mso mona ba otambola liboma mais ce que tu as écouté na muta bien muta na oyeba ko gérer malheur etant écouté na bato lokwa ba garçon wana et sika liboma no manifester bien au sala bêtise moko o ke le monde atie bazo comprendre lo te po ba féliciter moi sana ki mobali wana ki non ya sala ki ko sala mais yum to pousser na ko boma wana nde ya kufilelo ingeta. Merci Balandia Diamano ande bozolanda biso penza makamba wa couple totuna toujours ya kuya lupo ya yebi ngo malamu ya zana kati ya likambo wana ya mais siko tozo ba bino boza bata Kongo dia totila bino boza bato ya bokoko mwasi na ndaku esengeli za lolenge nini po abata libala ni malamu ebinga penana ba bato basala solution libala fo ba ko récupérer ba récupérer mabala na bango na ebisio pena bato basala mabala za po na ngana ministre to ko mbolelo ya mona ebisa boya ozwango esa na malamu te donc eza on a sensité parce que bato ebele bana baona mabala ba souffrir soko ye na kata bokoko nde ozongi na bokoko balingi bokoko te bali ko yoka nyoso ya bokoko pona bango eza na ngoki ndoki da lo boko kipe mabala na bino parce que so ba ebisi mloki na bokoko etambola to yoka susu te bato ba yoka sute bato ba mosa na nde na bango ale yango ne siki eza mabe yango na parce que so boye na bokoko elobi elobi ke 50-50 moi si faut respecter mobali peut faut respecter moi si mais lelo bato bazui pas to comme le quoi ne mobali a vivre na 75% donc moi ça vivre ka na 25 et siki comme mal yango na parce que na mabala na biso ya bokoko eza ke mobali na moi si moi ça respecter mobali ne c'est bien mais mobile peut faire respecter moi si na ye et que soit bien na bokoko ne ezake maman tamulaka na ba genou blandaka mobile na sima bokoko ne wana non bokoko ezaka bokoko bazaki trop na respect bande ko tosa mibali na bango avandika na ndako moi ça zela mramne son bala lobaka mais au monde était esika mongo ko mbala bande ofinga ko moi si pour le baki bakoko bazali na respect so respect ezaki parce que bon be bano zo respect par rapport ya ba mibali na bango ya bakoko ka donc mobile ya koko bano respect moi koko moi si pe ya koko bano respect mibali na ba koko parce que mobali a ko respecter moi sine o mona même ataza na deuxième bureau ye bango na pasi ba bane ko respecter yango na po mona ke ba maman en plus c'est lo musuto lobaka mondo to vivre lelo ya ki mondo ya lobité ba bito tala kasima to ye baka lo lengi po biso to avancer to sala na nde mususu parce que mais ba koko na biso mingi to ba génération boko parce que na boko na biso zaki moi ça au travail mobali pas au travail respect zalaki déjà makamu ya ba rapport sexuel ezaki ba makamu moko ke oyo ke ezaka ka lokwa ba complément poka bobota poka bobo te kili kama sentiment te neti lelo eloko ebele so boma ya msolo bake na bokoko na biso zaki lokwa lelo te bokoko ezaki bo sangsa nzoto kaka pona bobota sentiment ezalaki te mais lelo siko bakoti si tellement sentiment na kati ekomi ko meka lokola mungwa ale wana kuna yebi bien te fona lukile moi fille moko pena sana banzoto aboy donc yango ne sike baby donc soko to bi bokoko donc ozong sa pena peuple na normal que sentiment te luka moi so moni aza bien moi c'est pe luka mobali o moni ke aza mobali malamu wana bo vana ne bien mais oya lelo mabalo ekomi lelo oyo boye donc na yebite ba mabala moto fo lukila ngo komo muso be fo ko zo solution ngo ko zonga sa ko sike uta to ko zongi se sike oui voilà nde tozolo ba pena to komi ko chiter na biso na l'émission o parce que eza malamu mingi si je eza makasi batuna soto ebite même ba couple ka te tozo baneti lelo likambo tozo mona muta bali ba jour à mariage na bango ozomona muta lati lokwa ba indien or ngana landaki to meka un peu kotala ba télévision tozomona na ba endwana ezaka significatif tango lati boy laksi boy tango sali boy laksi boy mais biso na Congo mona ki ba fi ba kumolanda bango na tananga lokwa ba arabe na tananga lokwa boy na tananga lokwa boy mais est-ce que yango te mutse sala ke eme mape ba problème na banda ko ba to après c'est vrai eza vraiment moko ya ba problème eza makasi na bito ba congolais. Donc bilanda bi copia bi suivra. Donc bozo landa ya binote yango desa mabe yo za congolaise mais ozo bala mariage monde arabe. Donc olati bilamba na ba tatouage ba arabe bataka so bazo bala bango ba yebi pourquoi ba sala ngo bongo. O mono olati, o mono saleli oza congolaise mais osaleli ba biloko bien couple congolais mais bo sala makamna bilo lokola ba indien lokola ba bamboka mususu donc ezo mema ba poisse
ezomema bapoasi na bamabala ale libabe emema balibabe na bakati ya mabala na bovanda kaka mokie boye omona kuta bozalaki na ndenge kikope copine bozwi mwa temps ya kifiançailles na bino mais mokoka bolobaka bon tokei pas seigneur à bénir déjà un seigneur abalaka te mpona bible esika moto baolakisa biso seigneur abalaka po to bokopie moto faut bokopie bien po soki abalaka te siko bino boke présenter libala na bino na église en même temps bango mokutu basango bazala babala te babotaka na bamona sango moko aza na bana 18 mais aoyebisa bino ke libala eza mabe ye alata pete na nani eyebani te ale yango esika bino boke ebalaka esika bobenga bato donc malédiction eza na ba tous les sens ya mabala yango ezotambola mabe poso babibolanda bokoko bofingi bokoko siko na façon bobalela yango wana te alors bo continuer deni muta protéger bino na libala na bino azate parce que eza bongo te boza même pas na protection moko na ndenge ya bino moko matondo mais makambo wa mabala bandeko o bozolanda biso eza penda pasi mingi tozomona même ba jeune fille lelo o bazolinga baya ko bala to ba jeune garçon ba poyo lelo na moni lobelika basi mbazaka malamu mais or mibali nde bakomaki ebele bakomaki na yonanga totangi to moni ke mibali bali baza ba malheureux na ndaku mobali mususu potonto ba mamba jeune fille to tiango na sima to swikisa na mamba libala mibali mingi abia koti na ndaku abi diamant noir so koti na ndaku place au même likolo ezate batu basi bapesa tort ke mibali baza mobulu koluka basi libanda mais alobi depuis babota bana mibale misatu donc soit akoti na ndaku donc akota rapo na bana posa na choite ndaku ebandi bilambe bandi na porte ya ndaku tie siko komia na chambre écoute na parlons pas mobala lamba fufuye moko basi bobosa na bino mambwana basi ya poto mikipe quoi donc tozana monde moyo kande to ba koma ba leader politique non leadership ekota tina ndaku salité partout moi ça a tenté mais na Facebook azana na YouTube na Snapchat azana pona osala na eko snapaka na e azana tant occupé mobilité salité l'équipe mobile azana choite fois kende libande pas moins ça occupé mais ce qui est mal que même attaquer libanda ngako ekuta na kana oye patiki na ndako parce que mingi pe ba obi malibanda baokizona bango pe bomengo te baoluka libanda bomengo libanda ezaka ya koyiba ata ngozoyiba ngozomona ngo kitoko meme ko bapesa ngozwango libela okoka ngosote po batebele mona tiki libala na ye akelanda libala mususu na libanda mais libala ngo ya libanda tanga olanda ngo to baoyiba ngo mona baumela mais mukolo mobali wana pa comprendre que moi c'est ngape baoyiba ye ale tanga otiki la bino bo continuer na bino bo vanda bango mibale Bérère wana sosi et bimeli bango ale kuna pe suba kabwani donc ya wana to loba c'est vrai eza tango bandeleza mabe ata bokoti na katikati ti bosuka pe kana ndenga mabe basi ebele bana Bérère trop basi ebele baza basalite no utolo basi vrai basi ebele ba ebi okipe bana bango te basi ebele ba osala makambo na mbongo bana ye akoma olata ne ba griffe basi ebele ba osala ba bêtise trop salité propreté ezate basi ebele ka kota ba pour de bele bene logi ba maquillage ba tous les sortes basi ebele ba ebi mabala te parce que boye baté loko nini koko sala pona libala na e wumela donc bozo kende na yo moko déjà yebité na muto la so pa yebité ale yangwana e ovanda te mais to lo bapeza na basi ebele o ba yebi mais loko basi ba koko sala botika makamo ezo bomelo ezo porter le rien boluka boye kola na ndenge ya bien yekola na ndenga be loko ni na koko sala pona avancer na ndenga libala soko lingi yango batu no so baloba soko lingi loko oko avancer nango parce que o lingi yango est-ce que mabalo ngo bovanda bolinga yango parce que tango lingi libala ezana ba sacrifice de deux côtés côté ya mobali na côté ya mwasi mibali ba condamner trop bati be ba sala ba erreur trop yango zo mabali evanda te mais nzoka ne so mobali linga yekola mwasi na bien mwasi po lingo sala ba recherche oyeba eloko ni na koko sala po libala na nge marché allez wana nde siki kozala bien mais batu no so na bazoye batelo oni ba sala ba sa ma paniquer parce que na otolo ba prêtre o ba balisa bino ba balate ba passer o ba balisa bino bandumba ale bino mosuto boyana nda ku mawatro mama na yo pe atinjo na libala yepa yebi eloko te donc nyonso ezotambula mabe donc yango na bi bato basala mabala ba ripiri na ba question faisait la capo couple bazo bunda bazo swana na bango na ndako mais mobali penza papa siko landi biso wana na habité ceux qui commentaire ya kuya les anines menga diamant nous on a zaki choqué bazo so na mwasi na ye et mobile za téléphone moi ça za tellement na kanda moi ça zo ba mobile linga bima mutu malamu ateli biso téléphone total la maman so moi ça zo sala ndi moi ça sopele mai na nzoto mobile ki filmer même na moi na la na kata berceau pour karatia na Facebook ba moni ki ya za mutu malamu ba pese raison
ya solo mibale ebele bakomi ndenge wana mibale ebele bakomi même kutata mwasi azaki diba ye azoyeba te mona mobali aofilme ye parce que mibale bakongole baya mitema mabe ebi mibale ya bakongole baza mitema mabe bazanga bolingo mibale ya bakongole babata maboma mais alataka veste alataka pantalon alataka ataka ademaka voiture okumba mais ali boma siko liboma na bango mingi mizo banda na bakati ndako azo filmer mwasi sanke mwasi ayeba ozo ke filmer na mwana moke eza ye moko te tina minito na loba no eza na bamibala kongole ba osalamu na minito to sola bo ezala mibale ya bakongole bakoma na jalousie makasi ya basi na bango donc mibale ya bakongole bele boza mitema mabe boza le premier ya koleka ya kobimisa mabe au mwasi azosala me ya yo bombi siko tango ya zo filmer au mona tiki mwasi tamsu mwasi azolo batro ya lobelo côté pour ba pese raison mais yene mta mabe ba comment pousse basi be ko pousser basi be na maboma ya nto no ba ke basi na mbele ba maboma ko mibale eleki mibali ba mitema mabe to mibali bino bateli boso bolelaka lelaka oka ko ba bengana yo kasi pena mwasa ko bengana pour rien yo kasi mwasa ko boya pour rien yo kasi mwasa ko sala mabe pour rien mwasa za zoba te mwasa tamso a raisonner zo cancelo oni na sala tanga moni trop c'est trop alobi esukiawa akoka suko ko supporter te esili mais yo wana banoke loba mwasi mabe mwasi boye parce que bozo pousser batu na mabe poso bolobi bozo solution bino batu bozo bokoka ko za solution wana okoka ko sala eloko mo ya bien pona ke calme ko tono na kati ya couple na bino mais bozo ko yeba te ko filmer bate belo ba filmer na kati ya ba réseaux sociaux so moni ba image ebele ya ba couple eza ezo uta pa ba mibali parce que oza faible oyebi ko za solution te ya ndako na mwasi na bana mais yo eloko yo moni ya osala mbango ya obimisa vie na yo libanda vie ya mwasi na olaksa tala mwasi mama kama sala ya mobali talanga ne banyoko langa ta parce que oza mobali te so oza mobali donc c'est oza liboma. Mais musuto moni aos kwane basani alobi ke azola kisabata Afrique bomoni passe to mona sona suke basani te ba opianga ya rolia te mobali mudasala tipe liputane na tolo azo expliquer ba to Afrique makambo ya lolengi wana mais basi pe bo changer quand même okolo ba quand même na basi loko moko poso mobali wana comme na niveau wana to éviter ce que likamo pesa na suka wana sima so moni mobali alati liputa bon azo sukola basani elakisi mwasi azate na miso wana mwasi abimaka ke na oloka parce que ba mibale ebele ba kongole bazawa basi makoma osala ola kusabata bafui po basani parce que na fuki mobali mutaki na oluka musala tiki mwasi na ndako au tiki le mbongo mwasi ozo obligé po batikila ko mbongo kolia faut que tambulo ke sa ba course po lambila mbali aoya kolia mais siko lelo na poto awe ezali ke mwasi tamso asala makasi koleka mobali e bo siko na miti ovai na ndako kaka Facebook yo siko ovai na ndako kaka politique oyeba kaka politique on est beaucoup à peu changer l'autre politique on peut beaucoup de solution te beaucoup le cas ba même bozi la base la bino quelque chose pour mino ba okota yo tika la ka wana ba no kota ki internet les jours wana ozui courage o lati liputa OK na cuisine simba sani pour la sabatu kwa neti yo sala to batafuki bota la biso na poto ne ba nyoko la biso aleke linga mwasa Afrique tongo yo linga mwasi na Afrique o meme pe ka na poto oyane kana poto mwasa na pa omona o comprendre kama beno ndenge zali akoboya yo mibale bele ba okasane za kimina na Afrique kwa kezo ba malheureuse bato bazana Kinshasa ale mona prouver pas mwasa na zi mwasi na ngabia na Afrique yakanya na poto ti tuna bato basi basala bo bavanda te parce que réalité neza ba koto yo pokuna na foki mobali yo foki eloko pesa mbo wana lambela yo maloke awe ezali mwasi fa beta libanga mwasi ke beta ka una ya za fatigué yo bando tikala kika pa na téléphone na yo ka pa kosola na bana mike ba chérie je t'aime na kata nini oyebi bango te kosola na ba sko mwasi na olinga ko supporta biloko ne wana alo teleme azui courage ke simba basana bando so basana tie image ba filmer yo na lobi majorité zaka mibali mbaola ka basana bon mukolo basi ba bando laksa bino bo mona nege ozala grave mibali comme bazo piéger ka basi na babilo ka border to banga te papa makamondo ça les a bien parce que moi si o asala na ba basi o basala te basi o bosala ka te il faut bosala makampo na ndako na bino ezala bien mais basi o basala ka papa to yo zana ndako za otikala yo leki biso na ba paquet yo zana ba paquet zana force ko leka mama o botelo bana base bana bele perdre ba bankile bele ala zana besoin repos alors que moi vend des até azo ke beta su bakayu tango ya ye ayikuta yo zawana ozana droit o lambele fu o servir aliena ndenga esprit ya bien na ambiance couple na bino mais oyo koma mabe so komo filmon parce que oza mutema mabe donc basi o basalaka so mobali o salaka te saila mosi na yo essaye loko mote nyoso ata ko so loba yo moni mabale evanda te parce que même atalika mabe o sala ngana ndenga mabe yango nizo bakoko abonese bele vraiment to komi na suka émission Safibati ndenge tolobi oyoki bobatela ba mabala Stéphanie Maemba bobatela ba mabala ndenge bozolinga bato bazolinga bakota poto suki sato ba kiombe to ba mamba ba jeune garçon to moni jeune garçon moko aleki alobi
ce que nous avons AVC alobi apesi conseil na bande kwa mibali ce que nous avons AVC bala mwasa congolaise mais yemo kwa za congolais azo balingala il y a apesi conseil na bande kwa mibali parce que bande kwa mibali baza bango bien baza clean bana ba problème te ba dingi basi baza tranquille au moins ozui chéri na yo wana bezo beaucoup na mariage mais il conseil neza que soki penza olingi ozwa AVC faut ba moi ça ya congolaise et puis na lina section mo muke ya kuya même ngamuko na moni ndeko moka lobi alinga diamano a mingi albinga alinga diamano a penza na pesi ombote ndeko on a habité kombo to habité mais diamano a profiter pesi ombote et sikozali abi alinga diamano a mingi mais ko yero lukana libala te mais na pesi quand même mbote alobi bon na pesi ngala pesi mbote ndeko na lobi ana linga pena diamano a mingi yo fozaka mama bana nanga ende comme ça ebisa bi bino penza otali pena diamant noir peno moni mwasi obala na libala ozomo atende bat bazotonda na cimetière ya Pantin abi donc diamant noir aza AVC donc déjà bande ko mibali nyonso tout bazo bande ko nyonso tout ya basi batie bango esika moko baza ba AVC ba jeune bazo bala siko bazo banga ba bala su ba congolaise te malubi pano na seki bango bana mibali no so bazo basi ba congolaise ba AVC elonga pe na oyebisa ba mama congolaise soko lingo zo AVC te ke bana mibali ba congolais mibali ba congolais baza ba AVC omoni mibali ba congolais baza ba AVC donc faut vérifier bien ko bala imba mbota ke kotoka maman chérie je t'aime beaucoup coup de foudre maman pas to bala na non faut zoyer na no temps baza ba AVC parce que bala ba mamito mingi babela mitu yo yebite o monika lati kitoko boza pour ma moto ba mona biso ba AVC ba femme congolaise ba AVC parce que bango pe baza ba AVC pour basi belé na ministre parce que biso basi tozaka dire d'esprit yango zo mona mingi zo ko ela mibale belé ba AVC basi moins parce que na ndenge ya normal na ndenge ya ba corps physique moi ça za makasi parce que maka moi ça osala mobalo ko sala ngote moi ça ko mema mai na moto amemi na mwana na mokongo tout a pondo mais mobalo ko même pas ko tia ça na mai na moto donc pour mona que ceux qui basi ba AVC lelo mibali ba belango ko kasate ke ne basi baza bien mibali belé ba faire fouet basi na bango na ndenge ya mokete mais basi baza moral ekemba basi ba kemba même atazo lela mais baza makasi ba opena mingi bazo ba AVC ya basi ezaka ke eza tellement trop et débordé na kati ebimi mais na ndenge ya normal ndenge nature c'est la femme donc basi ba makasi ngozo mona ke ba mobali yo mozo lukila mwasi AVC yo mozo ki na AVC alo yongo lo ba ke yo basi ba kongole so lingo bala bango ke ba na AVC parce que bango ne mibali mutu baza na AVC ko to yo na AVC no pa mwasi et rozwa été pour moi ça déjà kemba et zongela nde yo moko donc yango dans tout ça ezali kamoka ke kozala mutema malamu tant de choses ça déjà bongo do mobali déjà tant zo déjà mwasi adana ba position mo déjà boyeke soka zu mwasi déjà so keba ma même ta fala l'accès bolingo l'accès déjà lokola ke bana yo ngako saka na ngate oyeda na lira ne wana doko po na bo avancer te ale tongo bo esimba to lobi moi ça zaki mabe yo mo yaki na position mo ke oyeba ke poto ume na bisote po ye na ko banga to oleke oya na nenga bolingwa solo me yo zo da na ko banga ale zo mona lokola za AVC mo zo bate yondo za AVC numéro 1. Merci wana to kinyo se pa ya kuyelu émission zo continuer bana mibali nde bozana binope oyo andimi makambuya ya lobite to makambo biso to lobite yope komana se ba commentaire na bino e komona na to komona ngopo basi bele ba benga diamant noir mibale be pe azo benga diamant noir bazo benga pe ya kuyalu bazo benga pona likambo o penza tozana ba mambo bela roloba mais pona lelo bo mito ko tonda bino to suka nanu awa to continuer pour et continuer dans la série émission et si la raté mamba mabala et si la to eza suite nango ya susu to tika ya kuyala zonga maluba suka wana Benedict Makani azaki sima ya caméra. Merci pour ozala wana panza sangwa Congo boyo kamamba mabala et dino image merci pour nos arana pour na diamant ya kuyal maluba suka opesa mbote na 2 personnes et tobo sanité siro mafuta wana yopena umela pour diamant noir asepela toujours tanga ya na Angleterre merci na maluba suka ezaka ke dans tout ça so tozo condamner kaka to progresser te na makambo etali mabala tozaka toujours na ba haine mais zelo ko yekolaka bolingo eze yeko eloko yeko leza bolingo tozo luka lelo na ba mabala boki kuta on église te
boke kuta on pe libanda te mais beaucoup on a katsa motema so vraiment tuni motema na bien au mona ke bolingo ezali même ata na ngambo papa na ngambo mama na ngambo mwasi na ngambo mobali so zana besoin partager ba moment kitoko na mwasi la ki se bolingo même ata ya zo zongo mais ata musa zo comporter parce que zana ba femme blessée trop auto benga ba blessé de guerre yo mona ke mobali a blessanga to mibali ba blessanga to to pas zo mobali ba zo ina ndenga obanga donc o mibali ba zo penser basi pe comment penser bon moi si muso mona ta mobali a bien ayeli na vie mais moi ça zana confesser parce que ça zo mobali mo bosa blessé et trop alors mona kaka basi bazande moko basi no donc parce que moi so na pas azana ba choc na ye donc mibali pe belete makute na basi a bien te na vie na ye à la temps moi ça bien yeli a oyeba ko respecter te donc bolingo ezana katsa mitema moto moko ta sala mode d'emploi ya amour mode d'emploi que ndenge nini yo ezaka mode d'emploi ya vie no eza yo moto ko komelo ngazate so zana besoin bolingo yo pesa bolingo o mona ta même ça difficile pas moto na mususu o muninga mususu mais na malé mettant zo comprendre bolingo ne balbakaka appétit vient en mangeant malé mettant zo comprendre bolingo eza pas muninga ndeko mona histoire ya ndatantango et la jeune femme ndatantango moi ça ola mbele biloka mabe pour azana posa bolingo te ndenge le mibali be azana posa moi ça na mais moi ça na zo pesa ba choc mais ndatango so batele pipi la lobi kitoko mingi pipi lone salinga bien na kosuko so moi ça lobi te lobi ozwa mungwa bakisi mungwa ebiki na bandoka mutema pasi mais mungwa na ndeko toni si parce que zaki na besoin sauver ka amour mais moi ça tanga ezo bemela na ngoye lokote mumbala ngazo kima ete moi ça comme pesa bolingo ne pas ndatantango do basuka bien donc ya wana lelo ezo senga na ngambo basi na ngambo mibali soko zana besoin ya bolingo do wana o sovango mais ka ko supporter ba ko muso parce que muto yo kuta na ye aza muto mo sa zo ba ku trop yo pe oso zo ba ku trop ale bi na bino bo pesane ba ku maloro ke moko kam te senga kita moko azo mata muninga muso faza ya ko kita so zana besoin parce que na minto to ba mabale beleza mabe mais na minto ezana batebele ba oluka pe na bolingo azape na mwa moto mais aso bunda na bolingo donc zaka makanisi ya ndatantango oyebake moi ça bana traiter bana maltraiter ne bani parce que moi ça linga mobali wana te mais mobali abande toujours ko supporter ti moi ça lemba bavanda babota bana ebele donc yo pe lelo ozolanda biso même atato bimisi soko zana bezo za la erreur ou bien zana bezo za la erreur na lo bano basala moi s'il faut ka mobali za pembe na ye basala mobali pour moi ça za pembe na soki boyoka bino ba pesa na mort boyoka ne loko ni boko sala chéri nga likito memela ngo boy nga likito sala ngo bino bale boyoka boko vanda bien donc so zana muta besoin muto wana sauvango so zana besoin libala sauver mais tata wana obomi moi ça bata kufi yo za ki témoin yo zala ki témoin makamozo lo ba dezo la soza muta exemple mabe parce que déjà Rose wana on est junior ce qui junior wana déjà Rose wana uto kufuza na mwasi mususu donc za mobali mabe même ata famille ba protéger kayo mais uza mobali mabe soki police akoyi kozwa nini te po alandela makamano na ndenga bien mais mokilezo mona mokilezo mona biso mo ezo mona loba pena ke fi wana kufa na ndega mabe na ye moko mais soki oyeba ki quelque chose na nzota fi no bana onyoko la e ngana na nga famille ete mena baka mokile mona justice a fi wana Rose wana esa mapona yo donc ba mibali muso bazwa exemple ete lokwa neti bavanda na bata maboma ton yo yebo vanda na mutali boma faut protéger ko tika eta ko matina niveau mibwaka faut surveiller o tsa même atabi bende na porte pa ko ya te malo so ko sa ba biloka bonte po yeba ki donc soki police aboyi ko landela enquête wana yo enquête même atana ndenga molimo ya Rosa o ko zo enquête na ndenga au pays. Donc c'est ça. Merci. Vous avez toujours branché na Diamant Noandé Tolobi. Émission qui continue mbala estima. Makamnes bo le bateau comme basi pe ba congolaise balingana bango tendresse te so pesi tendresse avimbi mapeka ndenge mibali baloba ki Diamant no azoloba maloba kaka oyo bino bandeko basi bazoloba voilà mbongo bana basi bosela makama mbongo bana yonto oloba tout ça wana il faut kaka bo sololaka c'est vrai basi bo wana lokoso mbongo il faut botika parce que mibali ebele ba condamnation na bango ezaki basi ya poto bolingi mbongo tonde na loba parce que bolingi kolata grave bota ya ko na latini maputa bota Diamant no ndenga za simple donc bino to boluka ka vente banine mbonga bana bolesa ba malamu te bolesa bana mabe ale bambona ba kotia ba makelemba kokota ba muziki ba réunion belé ba biloko belé tout ça ba déclaration mibale mingi ezana bandenga bongo moi si ba biloko musela ta musozo yo kata biso Diamant no na ya ko ba lo baboye mais meka ko sauver ta na moi moke ta muso mobala sala mabe parce que azelaka yo na part na yo pour changer ba biloko no lataka et même makabiso na rien biloko li ko lata pour prouver peuple bato ba mona yo ba camarade ba mona ko yo leki ba mona ko lata yo na nini
eza ke faut à l'aise faut na kimi faut bana no bazala bien maloto yo zo prouver na bana mbonga bana yo ya makelemba mbongo ya mobali ndako yo kolia na ndenge na yo lokoso ya mwana mibale belé pe bana ba déclaration belé nde moto ba makama mabala eza mabe na deux côtés eza ka côté te ko basi balela mbongo mibali pe bana mabe na ba basi pe bana mabe na ba mais so bobi boyoka na boyeba eloko ni ezo déranger bino boyeba ndeni bo bongisa donc mama tika lokoso soki mobali no alinga ko minga opeso mbongo obi azo ranger mbongo bana eza yoka te pona biloko avanti eza na sens moko te ekotikala nango eza ntina te. Merci, à très bientôt, bye. Gisele Umba, Gisele Umba, Colina Naya Diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, Diama.